Christian Sekel et Boni Omangela. Zoloko, ma. Oh, Douci Cornel, la Givenchy. Lydia Moulouba. Champion voilou. Champion voilou. Karine Mokondi. Oh, Jivenal Kibala. Penal Kibala. Machuda capitaine. Nalela Odila Mampuya. Scotty Pipene. Scotty Nangaye. Sadambungu. Arnaud Densingi. Gelo Rekanga. Bridel Cédric Aleli. Arnaud Snepeye. Lydia Cornelia. Ngambungwe. Oh, Christian Sekele. Boni Omangela. Champion voilé. Oh, la Cosa Nostra. Papa Héritiana. Héritier Wata. Dokalov Nayo. Affection jolie. Caresse tendresse. Circuit dans mes veines. Ou effectanga imikua. Nabela rhumatisme à l'amour. Namoto nabeta kilibaku na zelo. Na cadence à sourire. Pour transmettre une énergie. Énergie d'amour. Le loke na yo. Ya Willy Otikinga. Willy. PDG. Dario Moulongo. Sengi pardon. Kosala bongote. Bongote yaya. Bongote Mosso David. Bongote dans le Je vais bis pour le grand producteur pendant la coca comme bongote. Bongote Mosso David. Bongote dans le Kadima. Coco Rubenga na Lélié. Papier, Elenga Congo, Glody Diasika, la mignonne, la mignonne, et Tracy Belenga Pro. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandol, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Kaba mon appelé Juvenal Kibala, dans le bas qu'il y aura trop de victimes de morts vestimentaires. Ouais, balobi Angola, bakena Angola, mais bakena bien té. Bakena Angola, mais basolo la bien té. Cette fois-ci, barote kando qui baroso manganga, mais barosa la pelle roté petit langa Jaël Chaud, la femme la plus vélie. La team Wata, musique congolaise, musique intelligente, oyo, et ça la fierté, il y a RD Congo, bientôt là en Angola. Alors pour la toute première fois, équipe Mobimba. Il y a la team Wata, musée de la musique congolaise, héritier de la musique congolaise, la Pulga Cosa Nostra, à travers cette émission, mesdames et messieurs, Borozoa Indousa Onabomonate, avec Cédric Mangou, Tokena Mishka Mokonzi. Ça n'a pas plaisir quoi. Juvenal Kibala, te le garder. Motema nangeza support, oyendi maki komema. Change à bolingo na yondenge, mais ça fait même makabile. Quel que soit dira ba consommateur kasilelo e ponyo kinongai. Loko la vapeur anzungo esèche pas kasoki ba fungoli mo finu kwe. Nous avons bon. Soyons commis frigorifié, yako de tanga po giflenga. On a zonga déchiffré, soyons nazaline sans abri. Longolande que l'isala kasili papute okozangi sanga moyen. Yako zonga na logina nganzete na zobanga baku de bala bafite.
criminel aibi na butu na tongo babengani chef de poste faute professionnelle osali okimisi bolingo tikinde Angola Atlantico babile 5 oyo turubeta wana tout ça fumiatikisi kalandiso ya jires na nzoto ne nyonso ezalaka ya motuya ye banakondima teke nazanga yo bakati nzete bapikoli misisa te okembo ye fumiatikisi kalandiso ya jires na nzoto ne nyonso ezalaka ya motuya ye banakondima teke nazanga yo bakati nzete bapikoli misisa te okembo ye na maboko nango ozalaki nononus nazwaki sentimo ya kokarese yo nakamwelelo bongwani no porke pik namoni kaka okomi ocubacuba no ngai namoni kaka okomi nokwacheve ngai ya jo malanga ye Jires lelo vitesse noel edeborde na molili tozalaka na besoin ya mwinderenye yonde lumière oh atana beyaka bondela jirese patike mboyaka torti geniale kila baxe junior kiaku kiangani jires Kemboe moninga ya kila baxe jirese leki ya pati kembo jirese leki ya pati kembo jirese tobonela jirese watana be tobonela jirese kemboe kiaku kiangani jires kipama kunzambi kaka kwa luzelo sinono nekwa pati kemba korompa ba envie na dingandu vous ta conscience nanga linga keminge s'il te plaît chérie ko livrer ngate na moto ya bolingo non kanika jusqu'à bomonia nga basali nzambe basambelela ngayo prianda za guérison ponanga papa lo samone lobiko ya miska e balinga kanenga nini ana yeba bona bongisa molisho nino sala po maîtriser motema goga e kapena zoma ele pona convaincre motema jires que monanga et te vous me que de tout le reste je m'en fous des bénéfices je me contente de ce que j'ai mon doudou aussi doux jires un quate Imagina Willy Diadone Chancel Mbema Eric Numbika Twala et puis Mavouzi Christian Double Pack Benny Mokulu Wababa watatoué Wababa watatoué Gilet ya panya Willy Diadone Chancel Mbemba Mutu ajiba mbuloma kabeago na bitumale namikazi jibanzambe tede tindaye kalandiso ya jires na nzoto ne nyonso ezalaka ya motuya ye banakondima teke nazanga yo. Ouais, merci beaucoup beaucoup. Vraiment. Alors, Mishka, les 5, Sina Trantico, Naibiste. Moi, vraiment, Naibiste quoi? Barangola, Baoze la Bino. Naibiste Lelo Oyo. Zaki, normalement, barbecue, mais qui raté. Bon comité, bon ça, kin, et faire mes amis. C'est promet. On a fait sinon mot na batutu Bolanda. La team Wata ya Bino yango banangola tozakoya. Le magma, la pulga, Cosa Nostra, messieurs les chanteurs, à lobby, Nengo lobby barbecue et tout est Goga lobby boui. Mes enfants n'iront pas sans moi. Hein? Pour y habiter non côté Canada, States, pour côté kuna, baka système. Aïe lobby, mes enfants n'iront jamais sans moi. Donc père Morodo toujours ensemble avec ses enfants quoi. C'est-à-dire il a terré aujourd'hui.
Mes enfants n'iront jamais sans moi. Ah. Mais bon, boulé peut-être que bidon debo que bima ba roi kuna parce que ba prince pe ba ali kuna. Ndena oki ma solo. C'est Mexico. Koto bo cheli baya kuna be ba cheli baya. Prince Aramon Ahwat. Ah. Eh liboso roi c'est ma prince. Ça bon nani prince nani roi. Yo muto yebi bato nyo solo ba prince na ba roi. Mais problème na biso ezaka ke le 5 oyo. Angola. Ozana mino na kimia. Bon mon ba garçon oyo, ba garçon éduqué. Hein? Mon beau garçon éduqué. Pour moi, on a les 5 tout ça, on est en Atlantico. Hein? Ça sera pour la seconde fois. Tu es en Atlantico. Quand on a moins 2 ans au orchestre, on a besoin de salir déjà quoi. Ce que tu as dit, tu as dit que tu as avec disque à l'appui. Ban Angola, autopé Sibino, ça y moins flash. Ça dit bon, on attend. Tu as des détails. Pose émission, toujours ça m'engage moins bien sur côté à côté. Ça dit tu as les 5, tu as les 5 en Atlantico. Bah tout au Balinga Bisso, les amis de Ouattara. Délégation Benfica, banaya de partout loin na staff non sur ma bord na ba Palanca na ba Ojaïna partout na ba São Paulo Petrangola partout aux obenga bino Razema boko bino tout est-ce que pensez-vous que retirer d'après ndenge bima bo nande bo betara ba concert ndebo zo voyager accrochage wana pena entre bino na public accrochage wana communion wana pena za la rapena. Avec joie, avec sourire. Si on a une différence, au quotidien, on a une place. C'est-à-dire, messieurs les chanteurs, messieurs le chanteur. Au moins, les musiciens, babima et belé l'amboko. Oui, mon mona, toujours chanteur. Par rapport à qui chanteur na bango. Na comme on a une réponse na yo, mais na ina kenanzela murubo. Na repère ce exemple. Baroye bisayo, bafi na biso Congo le zonsu. Baroba, avec professeur, vous comprendre. Ya chant. Au moins na fi na biso vieux beaucoup à leur zamba bango tout balé. Vieux beaucoup au moins na benga ye Petit Rossi, ba benga ki Gilles Presley par rapport à banane. Chant bani. Sori pas bandi oya. Au moins na bengi monsieur chanteur. Hier ça te musicien mo boye. Théoyeka ba pesolem sous comme momo pour effacer bon mama ba défaut hein ba bengolem sous oh les vilains par exemple ba bengolem les vilains vous comprenez ouais ça rapport comme moi on arrive à noter ma liboso noter mais la musanu na mamutu te yes ikoyo il y a liboso no héritier et puis ce qu'on chant et le casque maman messieurs les chanteurs sikoyo na ina comme na réponse na ina lo baboué par là na ina ça OK il y a ça muto yo banzembu na ye banda oya banda ko sala kala ina maison mais so so mbango toujours na public yo oza témoin Juvenal Kibala ko lo babo été to ino to beta dernièrement na mai obi ke to saka makambo mo batu basala te ti na quartier on a pembe na plaza ba websoke batu na ba ya bo été na ba concert awa vous comprenez ça dit biso to na to balé hein to balé les feuilles mortes. Hein, les feuilles mortes comme balayer les sols. On to balayer les petits ivox. To balayer comme balayer les feuilles mortes. Vous comprenez hein? Mais que cela soit averti. Merci beaucoup. Alors, voilà. La diva congolaise Jack Love, ça va? Ça va très bien. Tout le monde a lembo, love, pena mourir solo, amoureuse ya solo. Naza amoureuse ba fan nanga, naza amoureuse de musique nanga, naza passionné na art nanga donc voilà. Alors, dans le thème de public, Jack Love, il arrive aussi à un certain moment où il y a un frousse. Na frousse na intimité. Frousse na intimité. Et ça réellement moment où même sous réaction publique. N'est pas na ti moi na banga public tu na rappel na frousse pour marambezaka positif. Déjà accueil des gens nous patron na mati te ba chef ba mati na mati ba yembi ba ravis ba yembi au moins la public c'est déchaîné bon attends no yema dans na frousse ndeni. Tant on va introduction à Betty Fosso na matika liboso public et gangi. Et ça un sentiment tout ça voilà. Bah genre ya ba chanteuse nini oyo kalike la fo au sala roleka bango pour ça la plaisir na groupe na yo na patron na yo na public na yo. En tout cas ba maman biso ba ça me sala bien. Maman pembe cher. Maman na linga ko mingi. Ça me sala bien ba maman tchala moi la maman bilabel mais nga na ya maman mususu seulement. Non rien na identité na bango te mais non ça ra musala na bango
toyemba mais non ya na identité na bango te bon découvrir nga très bientôt avec le premier album on a voulu donner une image et tout ça deuxième album toya pe na mamususu pour la team moi tozana ba diversité to beta monotonité album bande so bache album atmusu na to tiango tondo yo kongbengele kongbeng yango tondo yo tina suka team moi to beta bongo te donc deuxième album toza assurer bango makambo ya bien ngai Juvenal Kibala ceux qui balobi que non posera moi conseil bien pas bakulutu na yo faut na kuta na confrère na nga Papi Mboma. Alors Jack Love se va poser question que na sens ya musana oyo faut kanga mana ene na yo moko bo ser no moko bo pas pesa mo ba conseiller aye so mo moi boyete moi boy e goza net nani na lobi on dama pembe chéro Est-ce ya ba ser o comme ma génération non mais mon génération biso toi génération morte un est non ça lise peut sans conseil lise peut sans conseil t'es lise peut sans conseil t'es biso net au vivre expérience au même moment la génération na bana na génération mo kona bato lingina tanga wana parce que maman mbila bela koya peut sans conseil te ja comment dit faut ça boy non yoka mais mutu toni génération mo to expérience ndé mo peut sans conseil ndé na rien na kuta aux expérience ça acquérir expérience ndé la monanga bon ça biso plaisir ba chanter zimba rosa ya génération non so ba rosa la 3 la génération na yo sans polémique mais je 30 ça déjà la génération na que j'ai fait des gros bisous la génération na ngai mais j'ai 30 la génération na nga ba ina ba tout ça là Laurette la Perle hein? Et puis Nazoluka comprendre Nazoluka toza troté et puis Nathalie Tingani. Ah bon? C'est que Cindy le qui a la génération na hote wana za mukolo. Oh, bolubi 3 na bac c'est sous 4. Obinga singa 3 na pesi 3. Merci beaucoup Jack Love. Merci à toi tonton Juvenal. Merci beaucoup pour la mémoire na terrain on a vraiment un beau tenir na regarder. Mingi avant na komana hein donc avant na koma pena kuna moi na vite quoi. Alors mon conseil toi bien directeur artistique na biso champion voile yé azabina professionnel un bon professionnel donc champion Fallou c'est-à-dire bon prof de yebna na biboyi professionnel ya solo au moni orchestre les orchestres ba pro c'est-à-dire on est pas professionnel au moni so azu guitare na bani ko beta kaka abeska guitare pamba mambo yoka niveau ay mambo osala sinon mo ba utina china ya beti mambo champion voile beta kayebi mambo osala torti génial yazali wana chef de rep na biso azali maire d'oumer ya siko moni problème ya biso ezobomisa biso ba maire ntobeta na drum mazati tanga no yebso sikoyo moni bato beta ba drum na orchestre ba betela bango na ba studio to na ndiaye obi to na ndiaye tala pona kalem so mo album na mando tanga no album tel ba betela bango na mutu tel album tel ba betela bango na mutu tel mais ba yata na bien yes ko ke no betela na bango siko so ye awa otuni na ba JP Kiss ba yebso bina ke ami betela ka album na biso ye moko na ba générique na ma mutu ye siko to na Vuluzi solo zing na bien ya betaka soka beti eloko moko oya na mikolo na bisi yo boyo ka Vuluzi solo wana kunzardo akei akina basoko ye botango kende allez s'il te plaît mokile kufi na suka no tona manzeku na mbonda nzekule Gerba disciplinaire ya mouvement sikoyo nenga za bongo bato abetaka mbunda na Congo n'esprit bien soko tali bango bazalaka boye te obi biso to yebaka bato abetaka mbunda ndeni tolo wa masolo ezamna jomo le miki trop tika ngana kumisa makamna olo basko ekokani so filmer bo sie bo mona keza bongo biso to yebaka bato abetaka mbunda il faut ça moi Jean mutu mo abetaka mbunda est-ce que Gilles merci. Alors, champion, vraiment, on a habité quoi? Yopé, Otamboli trop, on a habité. La team Wata, ça va? Bon, d'abord, on a passé mbote belé na fan na biso nyonso baza partout dans le monde, la nangai na minute. C'est le DA du Congo certifié. Ils ont été titre lataki, neti mutu mo bazuka zaka balatu ya latsamé. Na katino pour ceux maramusus biso ba titre toza nango ezab na ke eza certifié donc titre ezo bala nana
musala na makambo nyonso moto aza nango. Donc bana Angola nazo rassurer bino kaki idéologie za moko mikolo. Omoni une belle femme, moi ça kitoko. Ana tina ozwa pancarte ta tcha na mutu na yeke. Non, botala ngai naza kitoko, botala ngai na kitoko te. Tanga zo lega na nzela ba mibali déjà ba mo bazo landa ba bike. Wana moi ça kitoko. Eza le roi la team. La team et ça a une très bonne musique. Tant que bêta, c'est tout à fait normal ba retomber faut à la bongo. Donc tant que ça la musala, il faut pas comprendre que on a un grand mouvement mtezo bêta. Ban Angola bazo zela biso un de ces quatre bon mon arato bimawana bou. Donc kalami était tous na mino déjà boui, tous na bino boui. Donc on a banné les idéologies dans mon corps. Une belle femme, elle a besoin de promotion té. A ju pancarte a tiena mutu. Oh non, ngai na moi c'est kitoko. Ba mi bali bola nga té. Ba mi bali bango bando comprendre. Eh, mumia na za moi genre bazoya. Donc il a le roi la team nenge dali. Donc biso soto bando beta. Ba chantre na biso so ba bandi oyemba, si me bandi go beta. Eloko moko mishka lobi wana, eloko mingi tozo ba problème ezali ba pro baleki trop. Yo yebiti. Ah eza batu baza na CV. Tanenga mabete bo ino vérifier que ah o mona ki batu baza na ba CV, biso ba yo ka option na ba bar. Donc déjà ba décennie passée donc batu ba yo ka na matoyi ke to binisaka to batu ba yebi. Donc so comprendre ba preuve palpable les belé donc Ngeza zongisa no bat po bat nsuba comprendre makambo baté zongisa bat na mo lo mo beta na quartier latin yo linga lo mo na beta na quartier latin ma beta na cadre la CV kaka ma beta donc betika mokie pour on est déjà kalambai ne vient nga king kessa ndo loba pona olaxa pe mo ba go yakosa mutu mutu ngani mdabeta ka ngai donc na minute batu bazoka déjà betifo na cité ka wana betifo batu ba waka betifo mbilinga bazo comprendre niveau makambe yali bilingaliser Luanda. Merci. Alors Nkoba, ça va? Oui, très à l'aise. Quand on est biningeza la dans idéologie kitoko mbogeza ya go beba na minute so bana Luanda, bana monde entier, bana partout. Hein? Glody Goussi oyebi. Minga kolobeza te Juvenal, omoni biso nde toza boye, toza bato yo to bima déjà na caché moko boye. Nde to fandi we bato musuta ba kotala ba comprendre que ah bato na tembango bango. Moni tembo tozo lobela. Tembe za na marambo tu. Si to loba ke tembe ko sila te, ko vide te. Nabi ke nyonso déjà ba frère nanga ba ndeko nanga ba lobi étant que tortue génial. Mingi vraiment kolobeza te drummer na bino yeyo. Bana Luanda tozoya donc les 5 on a trouvé au pesa bino makambo na nous ezalati donc nga vraiment yo loba trop ya te na pesa ka ba dédicace nanga Glody Goussi venanga Gigi Charnel yo yebi na zoya le Jikin hein Jikin donc yo yebi et puis na bosa inte Pacha Miliki ya tola Yannick Manga siana Timba yo yebi. Alors merci beaucoup, merci à 2-3 personnes. Bana Luanda tozoya manzeku na mbonda yeyo. Donc boyokaki mais deuxième plazoya boyoka petit minderi na bo sanité ligue poison na bo sanité mangumbelo sia et puis Sandra Iombi bambote belé et puis na bo sanité petit na lima na nenga 12 donc et puis voilà mingi actualité zaka ki Luanda bambote na zaka na li pétrolier stratégie mamero nzamba visa petit na egg na bo sanité Alain Bouya de Paris, na bo sanité femme branchée na Suisse. Gilles Molicho, na bo sanité Olgazi Luntala de Julia Moussessa Luanda, Kalate tozana bino. Champion bo sanité. Non, nazo pesaka mbote na bana Luanda, donc neti petit nanga Christian Mbo, donc nazano déjà 0 mètre Christian Mbo. Designer Kisambo, ba Mariam Mbamba donc ba Serge Soki donc nazo ya penal ya Mobimba. Na bo sanité. Moni biso toza bato to rana goga. Moni muto azarana goga za le roi azarana lion. So comprend l'idéologie ça qui est tout banga mutu te mais to respecter bato. To yoki déjà qu'on dirait 70 bar 17 mois on nga 12 kuna nisika na biki mishka za na comprendre. Mais boye baké beaucoup taninde na bato yo. Bon aussi si yango yo. Awa minga lo babingi Tito Filanova et clavier sur pesa watu kanda na minute vraiment je te sentais. Ça me fait plaisir le Robert na retirada. Ah vraiment. Voilà.
whisky. Scotty please, Claude Ayena Vere. J'ignore pas quand je te dis lolo. Whisky. Régis Soki, Liverpool. Ah, Bobette Kisoka, j'irai à Léli. Scotty please, ok. Aou, 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 mama, aou. Juvenal qui bala nanga. Aou, mama, aou. Merci beaucoup. Toromo Chité, Mishka, Toromo Chité. D'abord, je reste Banangola, Baozelayo. Ouais, na Banangola, Bondi, Bono et Botarde. Na Pesibino Nyonso. Veditara na Pandite, na Meki moi, Juvenal Kibala. Na Meki moi, elle batunanga bakenda. On est là, Mutunanga d'ambiansula. Ouais. Donc, na Sepel Bana Luanda, Kachito du Lolo Junior, pas Katosoko Tawana. Ténoriste na bino ye, Yunga Maemba Roleka Bango Nyonso. Bango tout on a baillé ma mère bâti action on a dans l'équipe bango pour la minute ça mon peut passer une nouvelle énergie Juvenal Kibala mais on a bête là on a disque kaka na pour na guga ya bana Luanda pour na kenanga musika te ba lobby déjà tout ça on me couper pardon parce que timing pena mon directeur DDD alors merci beaucoup DDD OK ouais Kachito dit lolo Nansali yo nini yo kangelinga motema Daniel nanga lisumu ninyango ezanga bolimbisi na mokili ya se pardonnenga l'erreur soko limbisi nga ete moshu yande okoma mama na bolingo yango nazobanga kanda no mabe pimelanga damage parce que na jali bongisi pe na solola ki bien te na bamasa ye nzala pokwa eza mabete pona motaza konsia kazana karem bileza pamba parce kaza concentré bonga ye a petit meke courage na nzoto bokono te mokonzi oza wapi la baronne choisis matata ngaye lolenge makambo ekomotambola na bo baponelanga bolingo lobi ntango makambo ekobeba naloba mama tala moto bopesaki nga nasala shwanga moko adien que pour mon choix à cause à la trésor caché nanga motema e moshu soki na kaka Daniel Sassou bopesanga fote te kumbela kanga ye babitoka bolalipa moi refrain bolalipa quoi refrain Romalov quoi Kibodia boulot Daniel Sassou soki ozalaki richesse diamananga mande président ya pays oyo eza ressource na yo na koboya mindele bakota mboka na exploite yonga moko jalousement nakabola pourcentage na mokote égoïsme matériel mabe ya bolingo eza nango permis lisumu nini nasali soki nazolinga sheri nanga mingi eza etinda nzambe mobali alinga mwasi na ye ndenge nalingaka yo mon étoile brillante c'est toi kore utala mai na mokili bakoma binemi malaneto utala fiança après tola tapete na mosapi néglise na misa nzambe sango lobaki pour les meilleurs pour les pires ah pour les meilleurs pour les pires Cédric Mbongo Mbongole Daniel Sassou yozali wanga oza pierre précieuse et diamant rose big star pardonne bolingo eza réciproque au nom de l'amour Daniel dans la panne la main Daniel car demain nous appartient si à pénétrer mes sens de mes sentiments Yoga Yanga ne seleketa pa bakwena ba boite esi ekoma ya pale kike bonga na Dani chéri nanga na yebaka te ninanga ezalaka na nzoto na esilisanga posa kosilika devant yo nakoma kazobara na bolingo ya matinda ve
esengi batindika mpo epela ya ndenge te oyo nakozongisa na intérêt. Pendant la journée nakomaka jita peti esilaka mpo tomesana tuta na Daniel nazalaka na esango soki naza na ndako Daniel asala mbaye tomesika lambela bazenfant Daniel ambelanga mon bébé ton amour m'a rendu fou je suis scotché Mwana boss Totorina, Cosa Nostra, La Bestia, Motona Tembe. Merci. Si on a posé tout à noir, vraiment habité quoi. Juste baye, na mosika, la bossalité au dilom en pouya. Na beti fo, tout à noir, tarambi. Maonanga komona mon Christ ozolela pena nzambe balingi pena bolingo. Oui, tu m'as laissé sans avis à continuité lelo nazangi témoin. Et tout contendre m'a sauvé ta j'ai un malheur en plein océan. Ataba bengi triple H na chambre ken baba kisi Goldberg na Batista na kotika te ona wili nanga ome babetanga na komba ya Magedon naza na conviction ngane challenger ya bolingo na yo ya bolingo wili etoka wate nalipata ya lamu ezalaki ya wili nasina melaki pema na bokokanga bwe tango etoka pesi ngai lipata esili Lali ngai Lela kozok primera Moïse na matinaki Abeta nzete na libanga une fois Mosa betaki deux fois Moïse aboyaki kotosa maloba nzambe Nzamba limbisa Moïse etoka limbisanga Nangoyo nasalaki yo Willy etoka nasengi pardon Kosala bongo te yaya bongo te tokiye bongo te toka ma jolie na lelie lega mwene Raulo minga kosala bongo te toka love na yo affection jolie caresse tendresse circuit dans mes veines effecta ngai mikuwa na bela rhumatisme l'amour nga moto na betaki libaku na zelo na cadence à sourire pour transmettre une énergie d'amour lelo ke na yo ya wili otikinga Willy PDG Dario Mulongo sengi pardon kosala bongo te yaya bongo te moso David bongo te dans ta Je vais bis pour le grand producteur pendant la coca comme bongo te bongo te moso David bongo te dans ta dima Coco Rubenga na lelie Adams Luzolo etoka nasengi pardon kosala bongo te yaya bongo te modango bongo te delixe terena lelie wapi moni nasengi pardon papa Lexo kosala bongo te Merci beaucoup. Merci. Donc, Oezara Afangu, Balangola, Baotu Balingara, la team Wata. Vraiment habité quoi? Vraiment habité. Mokonzi. Au sentité vraiment habité quoi? C'est nabi keza sentité mo bo comprendre mon son nga ba rumba bo nzambe. Ah. Merci. Angola wana. Merci. 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 Anklatiko wana nzambe. Merci. Merci. Bayo kana Jack Love ko nzambe. Abetifo. C'est là. La baronne, balobi toi t'es qui toi? Un coup, KO.
Jeno mangolinga tala teti na bakwantole kakane bamote misusu na bulaka ba connaissance nzokane bashida ne apesi singa mbote na différentes mbanda motaza kaka moto akokoma nzambe te s'il te plaît pardonne ngai nazala ngai umate soki nolinga naprotete nanga mingi amour 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 maître tete kabwe amour motema gisha olga amour komi opesa ngai oyo mama mabapesaka na mwana mbanda na ye soki mpe souffrance eleki motema esedaka facile komi naleli mpa na facilité ke soso na difficulté tete na ngai ye motema ezepende te eza mosunyi ezokaka mpe pota ye atapuzela deke soki balingi baboma ye batikelaka eta aloba ta ne fiske mo nga motambola pipa mobola ya bolingo mokola liwa na ngai ye la baronne otikelinga tante sala yozonga ye nakokatwa na kema ya lamour na yo amour 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 Karine Mokondi la baronne amour Arnaud Densinga Dorcas Manzambi Abeti Foe Abeti Foe Abeti Foe Atrete ngale tialingi ngate nzoka lela ngaye Visaginique nanga Yonde marque depose nanga Tete kabwe Original ezanga pirate Ezayo bolingo nanga Très surprise Fanya Lopez. Ok. Pedro Miguel. Yemba. Bolingo nondimi nanga rando ye. Bato bainanga na quartier pona yo. Kolinganga na linga maître tete nasala ke kabwa koma yanga. Bokingunya mama opesa na kolema noko e. Leta ebike tolingana na yo. Policier bayawa, commandant souci d'aloba, c'est les faits, Greta Chloé. Ce qu'on a aligné, vraiment, pour toi qui est dans l'aéroport, mon cousin, quand il y a un boy, on a un micro. Bana poto, baotu ba Hollande biso, la joie pichuna, vraiment bino nyonso. Ce qu'on mon cousin, bon ça a plaisir pour nous un micro. Et l'eau a souka, yo yebi, et ça va tout plaisir. Moi million, on a vraiment un souka, vraiment éviter quoi. Ah ouais. Milinga, c'est le bas, c'est les. Joyeux anniversaire, ils sont au Bali. Oh, qui alors Kanga l'international gabonais. Papa na Merlin Kanga. Pati Kembo. Je reste Kembo, c'est le bas, c'est les. Arnaud Sneper. Mabaye, Milinga, Mishkangandu. Milinga, Milinga, Milinga. Blaise Koudia, Milinga, Kashito Dilolo, Milinga, Regisoki, Milinga, 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 Lela, Fanya Lopez, Milinga, Dumbika Kwala, Milinga, Kashito Dilolo, Milinga, 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 Champion Voilou, Milinga, Lise Pedro, Milinga, joyeux anniversaire, Milinga, Milinga, hello voilà, go, Issa Mobaye, Milinga, Ridel Matutu, Arnaud Sneper. Oh, ah ouais. Armand Nikan soit dit 7 fois par Bosa lokolo binoso, ok. Christian Seke le boni au Mangela. Zoloko, ma. Oh, Douci Cornel, j'y vais ici. Lydia Moulouba. Champion voilou. Champion voilou. Karine Mokondi. Jivena Kibala. Penal Kibala. Machuda capitaine. Nalela Odila Mampuya.
nanga ye Sada Mbungu Arnaud Densingi Gelo Rekanga Bridel Cédric Aleli Arnaud Sinepeye Lydia Cornelia Ngambungwe Oh Christian Sekele Bonnie Mangela Champion Voiloué Oh la Cosa Nostra Papa Héritiana Héritier Wata Nalela Karine Mokondi La Baronne Cynthia Kapashi Azele Choé Mandela Moko Bilinga Bernadette Masenga Mama na Ali Bilinga Mwana Olamba Tozoloko ta papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga pro